tant que il y a un droit. Ouais, et un droit. Yazaki est un droit quoi. Et un droit. Yazaki est un droit. Yazaki est un droit. Pour un droit côté ablo tata na bango ta osonga lango tata na testament. Mais marmo sangara boko tuna ngate parce que ça banti valeur. Parce que ko cha musu pe mona kaka boye. So choka abeba nikana mukolo compagnie o abo. Ongana longo nanga parce que ba bo ndo batela yo ozaki na se ombre mobe ombre ngo elongwe. Mambo ya ba porte parole gros à la té. Mais la musique est continue. Ouais. Makambo ya ba bureau na ba orchestre gros à la té. Mais ba artiste ba continuer à prester. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. Bonjour le Sako Djambo Bondé, good morning, salut à tous vous tous qui êtes branchés sur www.bomokoyamboka, très chers internautes. Vous nous suivez comme cela partout dans le monde, vous êtes dans tous les continents. Nous vous souhaitons une trop bonne évasion. Et Lelo Boye na cadre à Moluki Luki Makambo Moluki ba image Moluki ba information kakandenge zalara. Je crois que vous avez compris. De changer de corps, tout ça penza na balabala donc toye ko luka musicien ya munene wa sala kombo nae jeune mais ba mikolo bandimarae parce que ayemba danger et à composer à danger. Je crois que vous allez le découvrir. Lui tout simplement monsieur Gilio Eboa Lotin Pavarotti donc ba baby musicien munene dans le monde Pavarotti beau revoir sous beaucoup tamna boluki banzemba Pavarotti pour comprendre que Aza Penzab na danger et nous allons le découvrir qui il est. Te découvrir qui il est. Aza nani, Aosala nini. Nabi que tu es bien déjà. Tu es bien déjà. Aza ko évoluer kaka au sein à orchestre Wenge musique à maison mère et à Werason. Donc son excellence le roi de la forêt. Ndia Mama Kanda. Tous na na quartier na tous na balabala le to betara basolo to na quartier to découvrir ambiance ya masola ondenge zalaka ndenga viva na quartier parce que les gens batum sou bataxa ba musicien d'orgueil ba musicien moi genre moi façon mais azam to batu asolola na batu aliaka na batu prévané donc ndeto tourner mission bo bat batelemi ebele bazo solo anae a peu ça batu mbote à simple. Je ne m'attendais même pas vu le succès qu'il a. Vi kilo azala na on nzima te ka koka ko solo la bongo na batu donc sans plus tarder to découvrir Eboa Pavarotti voilà donc te le bonjour Eboa. Bonjour Esaïe. Bonne santé. Bonne santé pépère. Hyper bien. Et nous roulons en colo à Koufa raté. De m'embouter à bien. Et surtout que lettre d'émission peut au coma déjà. Non, bangana bana ngai naza reconnu artiste ya wenge musique à maison mère. To blasphère maraté na ba moi na ba français. Au français ça ba Maurice Grévis. Eza ba tebele ba koma ba sala ba français wana. Ça dit que ngai bang naza na engagement te ko matricule nde ba na batu ya fonction publique, to na armée, to na la police et tout ça. Donc naza simple na ko ba pe engagement comme tel les arake ozolié biso na maison mère na ngai mais officiellement que tout ça là ba papier tout ça là boye bon je sais que ba contrat verbal pèse à la gars. Bah contrat en un mot ezalaka mais en réalité démission peut faire la verbale. Ce qui veut signer contrat verbal démission. Mais naza obligé de ce qu'il na bina longwa. Hein? Il faut qu'on a loba. Naza peu obligé de. Parce que nasa la pas Wera comme artiste ya Weranson, mon vieux, mon patron, le grand, le maître. Hein? Place Azali. Mais ezalate que non, il ba genetti yo saki mayele ko le gabat. Té. Yoza ayant droit te. Na liste ba ayant droit yoza la te. Te ba ayant droit ba ko sarate ba ayant droit eza ba ferré
basela yo balimbonda bapapi kakol nakolo basunani bababindombe bajidete bajani. Mais après le succès de Maison Mère, Moutaza est en droit à Zate. Donc, Biso tout en droit. Bayandro est exaucé, Gladi. Voilà. Voilà, donc vous avez compris à répondre à Motuna, le biba et Andro est exaucé, Gladi, parce que même si Wenge Koufi, certainement, même si les musiciens sont bakei, ils vont tika la raga. Est-ce que ça papi kakol? Ezaka est mort de la forêt. Té, ce qui peut être le Nzambe Abengi par exemple, les temps sont à 100 ans. Exaucé kaka, tu vas te hollander la mode. Ezate que non, papi kakol. Ou mela kinabiso mingi yo landa ba droit te ezate alimbonda yo kutozalaka tina Kenya ti wenge panzani te ezalate. Voilà Eboa de ton vrai nom ba bika Eboa comment on a solo non mais mon frère c'est Gilles Lelo Eboa Lelo aneza ba ndisku mawombo te na petit frère na beta bale kitoko net mikolo azo seplisa bana imana fort moi souci ezaki tourna imana me koya Lelo mbele me efongoli osandi Lelo mbele leki ya masa na Claudio Claudio Mwaka leki ya masa na ngai de Niama yaza na Sud na Afrique du Sud voilà donc pour aller l'ombre les mots, balana pena ba maître mais il y a bimi joueur maître. Voilà ce que mes causes à Sima par rapport à carrière nao avant Maison Mère. Avant Maison Mère na presté na orchestre na biso à quartier au natif de Matete. Naza lelo je respecte et mille respect na Barumbu Kinshasa parce que ils m'ont reçu, ils m'ont accueilli, ba acceptanga na ba bêtise na nga na ba qualité na nga na ba makamutu ba acceptanga. Mais natif de Matete, natif de Kisensu. Mon avoir Kisensu pour anine parce que biso na Kisensu to tala na bo combien quartier na nga pour quartier na biso ça macadamisé so to tama to tala Kisensu to tala boy. Donc nazara ki na ba camarade ko ba Prince Mwinda ba DVD coup de chapeau na viena Cobra Stallone Cobra coup de chapeau na muto comme ça comme ça chanteur te mais musicien na ko na mona musique Didi Mopedo alanga nzembo bana Matete tu boyebi ba gimushwe bazana ba poto ba yebi c'est-à-dire que naza na lobaka Matete qui sense parce que toza ba ngira monde atona bokasat oui siko nga naza na ndako ezaka koto na commune Kin pato pesi Mukongo na pena ndaku epai bana batutu baza mama batutu na barumbu c'est-à-dire que bokasa yango oyo route bokasa oyo oyo eleka bampere bokasa eleka bato ebele minene baroi Baudouin baleka kaka awa c'est-à-dire que nalobaki bongo na sens wana ben dans tout ça je suis congolais. Mais comment orchestre en quartier peut-être comment orchestre en quartier zaki Rage Musica. Tu vois quand on a la Rage Musica. C'est que vous avez déjà danger à l'époque. Mais faut tout na noko na ngawaze quoi. Pour noko na ngawaze quoi. Tant to sala ba bonjour monsieur mais. Surtout beti kaka. Surtout bimi to kena bato. Mais comme ba conscience ezalaki pendate vision ezaki limitée et ça est que et soukape je sali en passant venangai Thomas Mabeka mbonga moyeke puis venanga Didi Mopedro alanga nzembo mutakom sanga bon akotsanga na monde de musique parce que ngala ki mutaba ba the way ba gospel ba nini mais ça là que et après Rage Musique orchestre nom sous après Rage Musique analeki non reconnaître orchestre o sala ba ezala ba musicien musu ba sala succès na Kinita biso de chance Charlemagne il y a drummer donc orchestre ngoza ri de son il y a vient biso to benga ye Amparara et sali ba Charlemagne Charlie Champlain à El Paris et ko sala ba Dede Jasco et sali moi ba tebele après biso to ye na suka nango pe sala nango biso autrement et après de là
Je suis pas, j'étais n'aïké pas evenanga do à Congo du Koel. Do à Congo du Koel, yende muta fungoli jetu. A fungoli je na un moment na dit que bon, na eu pause. Tant na eu pause, na les cas et pas ya ce qu'on appelle le prince de la rumba. Les Karmapa, les Karmalov. Yende abi mukolo rumba ya Congo bon. Mais à l'époque tant on sali je m'appelle toi. Oui. Tant na koti, il y a zalagité. Mais na salaki moi 2-3 semaines. Ba master na ngai na kuta moi ebele kuna. Bando accepter ngate pour na losala musala ko leka bango. Et puis na bendaki pe non, na ba solo. Oui. Naza o naza te parce que faut nganga zalaki te. Naza o naza pour na savoir faire. Voilà. Nazo ipe moi master musupe bando traîner dans la rue, tu es kuna ok c'est comme mais on a netu ta va sagi album parce que bino bosi couleur na bango ba pesa couleur album te mais bon mais bino bopesi et comme até et comme moi ba problème cabalistique n'habité vie pe na zomo na ngote awa hein mukolo ok c'est pe na mona été je préfère na kenda ailleurs et de là na reçoit copie à maison mère copie à maison mère et je salue vieux Chalako. Et puis, Venangaï, Papi Kabemba, ils m'ont connu avant, na kota maison mère. Et tant que, et Salaki, voilà. Donc, parcours nanga, en réalité, en Wana. Au côté avec Fast, au côté avec succès. Donc, à la kota maison mère, na sala nanga, 3 mois, 4 mois. Et ça, c'est que, nde bato albarake, tout le monde a petit, bon. Ba petit ba toso aboya pour monsieur ba komba patron ya ba orchestre na bango ba aboya so aboyi et ça la bien té ba collègue ebele ba ya pe ba sala pas autant de mois que moi ba kenda pe poto mais peut-être exceptionnel 3 mois que poto non ngana ke poto na mois d'avril depuis mois de septembre nazaki déjà na maison mais après 7 mois après que faïdo de ça la disque ya miracle. Mon konzalobi que yo biso ke Londres des avancées biso. Nde to kenda na grand prêtre Percy Tumba. To ke na ye nord. Opan. Et voilà. Mais elo nyango oyo exceptionnel au memara au sein ya wengem c'est maman na meza ebele ngana sisi chômage. Ils ont voie ebele ti ezo sala succès type aussi la ba kolanda ngote. C'est chômage. Il faut qu'on se le dise. Hein? On a diminué moi chômage à niveau il y a timbre. Parce que au moins grand prêtre Madilou quand on a se comparer na été. Mais grand prêtre Madilou coup de chapeau na papa nous Elba. Papa a tardé de bons tikil. Ouais. Alanda ye. Ba vient test balanda mana ba vie Carlito ba te belé. Mais ngai vend na ngai de ngai depuis na kota maison mère moto balanda ko lekanga azati azati c'est-à-dire que nga na yete tango ba Lacoste tango ba Ferre tango ba Emile ati mais nga tango na koti na maison mère ti lelo voix oyo eza présente na ba orchestre et tout c'est pas Varoute Ibolutino l'homme des chrétiens de pianissimo mais c'est le procureur votre président. Mais procureur, procureur, pourquoi en parler à mon procureur? Mais nous écoutons na longa procureur, écoutons parce que na ba nomination, na comme appelé président de la Cour constitutionnelle. Mais naza procureur de la République. Mon até on yogola bateau mais on sala test. Je sais qu'aider les artistes. Que ngana ya na zo facilité té, tango yepé to misara ba talent aux anango. Ce qui est apprécié po ba jouer à coach pe bazalaka. Ba jouer à coach a sepé na joueur ata à défendre bien tout mon na léopard. Comprendre? Ba jouer à coach pe bazalaka. Donc ça va jouer à coach té, ba talent de faire valoir nga unaza. Ba jouer à coach bazalaka, ba jouer à coach on monsieur pe mon na kaka boye. So ka abeba nikana mukolo compagnie o ngana longo nanga parce que ba ndo batela yo ozaki na se ombre mobe ombre ngo elongwe olimwe mais lelo tout le belango nano lelo maison mère comme secoué
d'émission, il y a héritier. Et pas plus tard, ce soir, tu que Sankara de Kunta, ce soir, a déposé d'émission. Est-ce que vous excusez-moi? Internet. Internet, partout vous allez. Nous avons tout le monde ya bato abetaka ngana zo Sankara kola ndeko nanga ya village mais marmo Sankara boko tuna ngate parce que ça ba anti valeur comprendre anti valeur nande anti valeur c'est-à-dire mambo ya ba porter parole et gros à la té mais ba musique et go continuer ouais makambo ya ba bureau na ba orchestre gros à la té mais ba artiste bako continuer à prester et preuve année que jamais au monde dans la zamba bato baye pour na porter parole bato baye pour na bato à bureau mais dans l'ensemble nous formons l'orchestre les groupes mais ils ont raté pour ceux qui toi que ba fou du roi et pour Nathalie hein excusez-moi pas Alice Nathalie pena Sankara ceux qui y est parce qu'il était tam sur montage à internet wera kabarate wera maboko makasi. Maintenant, na Congo en tant que roi du bas Congo. Hein? Na mona gouverneur té, mais Sankara zaki na gouverneur. Combat le roi de la forêt. Voilà. Donc ça ba grâce au ebelé. Ba to mona président Sassou en tant que vaillant titan géant. Na mona nga président Sassou te mais muta telemisa na Congo et je le dis et je le confirme que muta telemisa président Sassou na madame mère na biso maman Antoinette Congolia. Ngaït quand on voit nanga bakolo ba voya mabe voya malamu te voya nini ça dit que biso toza batu auto memaka marché na groupe comprendre toi batu yo to sala ke ngaka te dans l'ensemble de tous les artistes qui occupent auto travers na groupe maison mère tout même artiste tout même musala parce que il faut penser mélodie, il faut penser guitare, il faut penser Siko awa Sankara à lobby quelque part que jamais on pas mais pas Werason et puis oui ça va l'ongoueté Crévi faut-il à la qui est voiture à la qui est voiture et bon t'as et ça trop minime Sankara rôle la voiture et l'autre hein voiture toi qui n'en bien Sankara ça résident européen hein donc il y a Crévi faut-il à la qui est cadeau surprise des voitures l'homme à part donc ça millionnaire Aïda Batutu Aïda Ngai Aïda Batutu Aïda na baoba longwe Aïda na baoba ça peut-être que moi de ma part hein na soa nanga na kevi futila mais viens nanga na yebi avant pour na sœur nanga Hélène Kalema tu vois voiture Sankara so a fois déclaré voiture mais je regrette c'est pas son niveau parce que c'est un résident européen à cause de crédit à voiture aïna on a que ça. Donc, c'est trop minime. Hein? C'est trop gardien. Hein? C'est la gardienne, ça. Voilà, il s'appelle Pavarotti. Et bon, à l'hôtel, comprenez, ma voix elle est un peu cassée parce qu'on a beaucoup travaillé. Et puis, moi, le climat pèse bien. Tu profites bon, tu peux s'embotter na Waïna, Yakatobine, Teko, depuis Brésil, maman na Masaki Gabriel, Zamba. Salutations spéciales, bon, on a Chimène Nzinga depuis Paris. Hollanda, Mbote Belé na Allégresse Mbi avant un petit frère propre. Angola et puis Isaac Swed, le président de tous les journalistes en Scandinavie. Salutations spéciales. Son excellence André Kimbuta ou asala ke batwaki na des difficultés à transport. Na ba air non, aoye ba okaka parce que internet tout le monde est obligé à Kotango. Asala ke nde toza ba wewa. Baki na difficulté au sala Kabutu. Kokota tout na parler. Masala ke lelo bazo sala librement. Voilà mukonzi to pese mbote. Voilà Pavarotti to me continuer. To continuer na biso na entretien na biso depuis côté maison mère ça fait déjà combien de temps? 12 ans. 12 ans avec combien de chansons? Bon Banzembo za 4. 4. Mais Banzembo non 3. Banzembo no souffra. Banzembo no souffra na promotion moment za Banzembo danger composition bien mélodie bien mais promotion c'est dire quoi? Lelo sko na ngena ba mamwana te. Ngena ba na ba tutu bazuta biso na Congo. Avant na sala Nzembo nakutana na barricade moko te. Nakutana na contrainte moko te.
Hein? Mais pétanga na sali nzembo ba contrainte. Vous savez que je ne sais pas pour rappeler aux gens. Je étais primé à 2 reprises, donc meilleure révélation, les révélations de l'année. Mais bon, je n'ai pas eu cette chance que mes amis ont eu. Je suis Zénith, Olympia, Stade de France, à tout en étant avoir un visa. Na kata poche, vous avez un visa moquette. Mais est-ce que tigala non, ils ont l'oroté. C'est important pour notre carrière. Mais il y a Tristara, il y a programmé par la liste. Mais il y a ceux qui ont télévisé Babeta Zénith, na Olympia, na l'équipe Bangon Musika. C'est-à-dire que dans l'équipe Bangon Musika, je suis n'habité trop batté. Pour moi, je suis allé à la TV avec sa porte-monnaie naïe. Avec sa porte-monnaie. C'est un problème, n'a pas de porte-monnaie. Porte-monnaie. Porte-banque. Porte-monnaie, ils sont obligés à attaquer mon tout. Porte-monnaie, au bon papier, ma carte d'électeur, au bon papier, ma carte de visite. Ma carte bancaire. Voilà. Nous comme ils avaient porte-monnaie, ils ont ma carte de visite. Ils ont ma carte d'électeur. Ils ont belé. Mais ce qui importe, que tu souhaites carrière à la bien. Quelque chose va se marier, carrière à la bien. Moi je le subis. Et je ne peux pas reçu l'orchestre. Les logos en essengolo comme en mawa. Vraiment. Donc un bon débit est à la paix. OK, au décoller bien mon atterrissage et ça m'a bien. Yo peux nous un jour au salaire mouvement là. Tenga au mouvement, tenga face à un album. Parlons de Pinzolivore, une très très bonne chanson. Mais nega to lo bako moi promotion. Kasi. Les hommes rares na TVC dia. Au moins ce que bino bato après sango. Moni eloko mona condamné té mais na koloba. Na pesi mbote mingi na son excellence Germain Kambinga. Consommons congolais. C'est pas un nini. So qui na bambo rebelle to kendaka. Bazo privilégier plus batuna bango. Omoni noko ne azaba noko to atelema to pesa na mbote. Mais na évité mo koni opesa Nigeria mbote. Camerounais mbote. Mais tout à ba TV beleleka. Biso to pesa ka mukie. Faut que le tolo bango. To pesa moi un peu pour les cas. So contraire ici après moi au renouveler te basa nini. Babombi nzembo bloqué G. Mais ozo sani ozo bomaka frère na yo frère na koleka ope na sambula opola mbula l'équipe na ka master OK wapi ezayo kendo wapi kota toleka ngoloni kozwa doro mari dorotini osikuta na bomu koni. Non, il faut consommer congolais made in Congo. Et ça bien to privilégier au ya Congo d'abord. Art eza ya Congo. La peintre eza ya Congo, ba comédie eza ya Congo. Mais ils ont privilégié art Kelly. Ils ont privilégié Ezu plus d'une heure na télé. Non, eza et puis que tu as fait chaque jour. Togozo extrait à Pinzolivore. Extrait à Pinzolivore. Manda muga pona esengo ya batyon so baota la biso depuis ville province miso nanga eye rouge maya miso bimite o amura mawenze kota na ntima eperti baba sentiment da monanga ye yozeli chauffeur ya motuka ya ba sentiment nanga ye komisanga na destination ya bilengino pona zaje ya leta te kwa ujete na kope biye nanga omar na banzeki mopepe koningisaka nzete na bagrimas ebuki bamir kaka mopepe kotina ntima epikolisa ntima bolingo na lona na ntima na yo yeyelu yeye Voilà, donc, on a Zaki extrait à Pinzolivore, un extrait que je te dis comme cela à mon vieux Sonic Amana, dans Sonic Amana. Mobutu, voilà, et on a Sonic Amana, mon vieux Mandrata, tout que pourquoi pas penser. Docteur Pichu Muzungu. Voilà, donc Docteur Pichu Muzungu, staff sur maison mère. Mon production et puis Roger Monamboka.
Donc voilà, Papa Route, les relations on a artistes et musiciens à Congo et particulièrement na ba musiciens nyonso ya maison mère ba comment ba patron ezande bon patron eza langage eza mot ouais bato basala ba disque wana eza bien parce que patron na musique eza pasi makasi ouais qui patron eza pasi mais bato basala ba disque bango tout basala ba album bazo gérer pe ba artiste naza na bango en bon terme sauf personne nani so na ebisa bango bango na ebita na tangelo bango tanga Didier Lacoste Kabose Fabrigas Brigade Emelia Yangama kokipe na yo yete voilà Bosugiga wana tozana c'est le Scrum Bill Clinton na bossa nani Emelia Nogolias via Palin Déplique yena abimisa album te Déplique oui azana studio nana abimisa album te ngana loba bato ba abimisa ba album Hérité nana abimisa album te wana frère nanga tozana en bon terme bien qu'il la kangate bien que pe abenganga te étant procureur fallait la kayo mais falaka mais tant que yena age Andro et Andro Yazaki et Andro quoi et Andro te Yazaki et Andro te azaki ne Andro te po Andro ko te bilo tata na bango ta osongela ngo tata na testament ya le ba eza et Andro te mutu no surtout oyo wera a considérer aza et Andro so ga lobi bongo siko alimbonda lo banini mukolo kese na ebita ko ba bani mukolo kese azali kaka bon travailleur avec na batala na ye après ça qui auprès pembeni au côté de son vieux, son patron, son ex-patron. Mais mon okolo eleka musala na ebelete. Mais siko to ke pa yobi ke mikolo to leka guerre au sanganate maison mère na orchestre non bon au manquer quoi. Guerre c'est un peu trop dire mais ce que polémique polémique voilà bozui ba musicien ya ferré bashiki to balinga baya kutu ba kunzardo pe balinga baya ancien chef na monsieur 1800 Ferrego là Chetan 12 malin mais que so abenge 12 malin c'est que ba calculer mama mabe na pese ba mbote belé na bi mukolo monsieur legaté na pese na bana na union surtout dans l'assemblée mbote belé mais ngai na iba misa ferreté désolé ba Nicodème ba arnaqué za misa ferré ouais bah t'es pas faire mais bango baki ba chômeur siko baki ba misina ete bon bazalaka va falloir bana ko continuer bazalaka ndé net Arkeli hein jeune frère nanga ye baki ba bengana epena ko yaka lisusu te soko tshema kolo ba maître ba robeta mais parlons de la chanson Otago le s'appelle Batuma Mabaku Zemba Ferré à vieux jaloux bazuna image de comment kokana na wera binotam botala ki en temps bo est-ce que yebike bande ko ebele bazawa ngana ke plusieurs fois na ambassade batu na ngaso naza leki ya wera est-ce que naloba on te naza travailleur nae mais so ngai ngako de moto naza rapemi na kozo mwa na batiki na banini hein c'est n'habité ngape na tali yango te moni problème on aza nango ba biloko to leka na ba trace te lekola mepe yanga pe leka te mais oyo leka na NTVD net yanga pe zo leka nango déjà na ba chaîne musu ya bande ko musu ba Camerounais banini ezo linze mo ngele leka nango mais ce que problème ezake makamote ezo leka na ndenge ya Congo na Congo banga ngo pona ba ko finga papa bana bazotala papa on t'a injuré à la télé. Et ceux qui bana balobi que ba fini papa ndengo na yo tant que papa ça la gonde et ça la bango ibango de ça on passe ngana comprendre eza faute à métier musala ndem te faute à métier. Voilà, nous avançons petit à petit vers la fin de cet entretien et boa so ezana liloba moko ya bolingo oyo uti na kati ya motema na yo
okoyebisa ba fan au baotala on a monde entier à travers www.bomoko ya mboka. Et puis si il y a un petit conseil au groupe ça na artiste et musicien et surtout que mon nabino ingratitude des alarmes trop kofinga des alarmes trop au monde a mutu bozaki na 12 heures bien. Et bandana depuis ba chaîne à télévision botama belé bandana ba chroniqueur. Et bandana ba chroniqueur. Voilà, si il y a un monde amour au groupe c'est la bâton et puis au profiter. Un monde amour na nous merci na ba fanatique nion c'est un monde entier. Parce que peut-être que tu as temps ya ko sala émission moko oyo toujours moi banalina moi bata folklore il y a groupe folklorique moi quête D3 oui tout ça l'émission mon pena et puis na ndenge nini kina koyemba na minokotu na diction na phonétique nango mais émission ezalika juste tuna qui na na quartier pauvre ou riche mais riche parmi les pauvres azo la bienvenue. Faut comprendre. C'est que par rapport à projet on a tous folk tous banaïna c'est que tous ces déjà ba sponsor batia ba moyen comme ça parce que bato on faire déplacer bango et c'est à combien ceux qui va sponsor va se présenter les a problème té bato bonne volonté peut pas comment bato bonne volonté merci vraiment na bolingo ya batutu oyo na soki na ke matete na ke kingasani na ke lemba na ke ba wo akuba rumbu Kinshasa n'en parlons pas lingwala n'en parlons pas donc c'est dire que nazara au moins la bienvenue ya batu vraiment merci pour na bolingo na ba wewa na ba chauffeur taxi na ba transco donc vraiment dans l'ensemble ba porteur ba tout oh blouson oh blouson merci na ba pauvre pauvre là ta blouson t'es au custom t'as tiré la avant kufa moni muta kufi ba mesira ka été ya zaki muta ba extrémité et puis bilora mystique na makolo ba London ba nini mamboyo omoni OK poto te mais des gars dans ba blouson là au départ na ngaka na zalaka na design a bien design a bien mais ko zala saper ba za mais azana ba facture te ya bilamba somba yelibiso voilà biso bata design kaka voilà bambote na ona bandeko bazotala bote ya bolingo vraiment na sengi na ba collègue na ngatu otoza na bo bakozala lobité na osoki ngape na kozala lobité to lingaka we ranson parce que dit à travers une personne a salike biso tout oyo tout to est vrai to zala to koma boye nzamba sala kana simaya mapatate na simaya mutu to pesa ba sincère na ye to pesa ba respect na ye to reconnaître parce que ko changer rien l'ombre de Ranson et ko tambola na mutu moins partout avant azalaki ya boye avant maloba koloba ebele ezakisite koloba bien koloba mukie molobi bien comprendre totikela ba blaze élément mbanga ba Sankara Sankara ça na mbanga te otela ngwa et bon so azongi suspension eza combien de mois mais so azonga yana tant azonga ndesko tozela mbanga na mito mbanga ne za suspension eza combien de mois et puis asala gini non ba o asala ki ngana yebi yangote na yebi yangote mais ba bika ka ba suspendre ye ngana na za bo na lobaka bien ce qui m'intéresse de plus santé ya Ranson na santé na ngai te santé na nga yanga na bana na yo de ngana no so ngana za bien na yeba ko suivre ya bana so we rappelle santé za bien ba yeba ko gérer maison mère comprendre mais le reste je m'en bats les couilles et je fous football comprendre mais je n'ai que des frères des collègues à l'occurrence à l'exemple de Miel de Son Tadé de Monte comprendre et puis toi on a ba nouveau venu est-ce que bazala mutema neti biso die dans die voulant inzambe mutayebi parce que 12 ans ça pas peu de choses bah oh monsieur ba ke ba déclarer que j'ai fait 15 ans j'ai fait 17 ans j'ai fait 18 ans et en droit faut préciser et en droit ils a exaucé et en droit ils a gladi au bout qui et en droit muta betele ngo seta leki na ba TV leki na ba intervenir sur solo ba et en droit yena papika kona ba limbonda ba et en droit yo motema ko soigner kimfimfita nini so mutami bengi et en droit so ngape seke na et en droit pour nga na yema na ba faire na ba la coste peut to sala nzembo et bima et sala succès toutes les filles à l'école
mais naza ya endroit te naza simple yako waneti oyi mokolo abiaki yo ebiete mokolo aka banque bo excusez bito na publicité oyi te ese mokolo yo bra banque peut-être aux sociétés des actionnaires bako changer président mais na ba maison mère na ba BCBG papa chéri motopamba yekuta mikidisa ngakuti eloko te moto yo eloko te hein yo motopamba yo moto eloko te zanine ngana leki yo mabango rien ozana rien zéro zade tamso lalaka na musité na ba carton na kitikwala mais au fingi moto yo nzambe apesi moi chance tamso yo pe chance ko yele lobi obike aza eloko te langage ki sasa c'est-à-dire que même mobola ko finga pe riche riche. Voilà, salutation et Pavarotti pour que tu fasses. Salutation na bandi ngona na Kinshasa. A commencé liste des amoulay. Les cris des intello. Ouais. Des vaillants titans géants. Na pesi bangombote na bandi na Zizi Motongo Mbinga Zor. Hein? Na bandi na toke na bataille nege kita na bandi na Patrick Louvoiseau. Président. Il y a ça dans budget. Il y a Tokita, Sami Congolais. Tu sais ce qu'on a? L'esprit m'inspire. Il est lui. Tu dis masala il va bien aller papi kakolo. Oh muta songi. Tozana John Matezo. Tozana ye va bien aller. Patrick Wuta. Patrick Wuta kote bakinene. Il y a là camarade Nzambe mais Aza parlophone. Aza masumebele. Ah parlophone. Il est parlophone. Donc ça veut dire que soit banyango to bosanité John Munongo. To bosanité babatu batu bwenga mubadiko. John Land de Bruxelles mais a kangilo boko trop a commis système ekeko. Na bosanité fait nanga Jack Landu wana Bruxelles na bosanité fait nanga Chibasu Chitea na bosanité Jomodam ki Kaspe tout ça na biso na ki na yo mais bon wana ya vinao za ba business now chez Bolin Jesco to lia na ndenga bien et puis Ridi mon beau-frère na pesembo de Ridi na bosanité et DJ Julien et c'est au cas ici na bosanité honorable Nerombungu na pesi Blaise Wuta Jérôme Wuta tout ça na kata promesse émission est ma partout te dit bayombe mutunayo de Pasco wana na na sana kini tant ce côté ce qu'on a parigo na pardon na Bruxelles na bosani masana ngai Jojo Kama Kidimien na pesi bambote belé et to côté ce qu'on a na France wana banina parce que tu di bayombe na bosanité iget bakika mama na Kevin Didier Douma Bogard de Côte d'Azur mon ami grandi na bosanité Adélé Antoko mon ami tokola na bosanité masananga tondo mané Mushantiko PPSM Julie Zantoko na peso merci na ngo komi na Paris na peso mbote belé na pesi 17 a komi Paris mutamulai mo bo 17 mbote belé et na bosanité Kemsi de Kima na bosanité Sharon Nikonk Badiama na bosanité Marie-Jeanne Konki na bosanité Micro ekiti bondeni olembi na lembi te continue na natige le temps micro na caméra za yo caméra na micro za yo continue Joël Lokombe na pesi bambote belé et puis Cyril Koufunda na yebi ki petit moi na déjà lelo azana Nice na Rennes azobeta balle mbongo koya grand frère nanga kitoko trop et na bosanité Falos Makakila Rio Ntaki na bosanité Joël qui manque capo na bosanité Daxi Kitondo Tilago na bosanité Daniel Pelepele le roi na bosanité Abel Saviola docteur Lamy na bosanité Libenge Fiso Ibenge bon wana na pesis kombote na papi
Matalatala. Matos. Oui bien, hein? Matos. Na bosanité Patrick Mohamed Nzambe ya Chine mobimba. Talobi Nkolo ya Chine. Paul ba munoko atanga kuna. Nzambe ya Chine puis Nzamba Kabelo. Ceux qui lelo na bakisasa na Bangola na ba France, Kabelo ils ont la facilité, la brésilienne. Donc ça Patrick Mohamed Nzamba Kabelo. Après c'est Bambote Belé. Omar Wenze, Mokolo Pinzolivor. Mokolo Pinzolivor, noko moto tukumata et puis na pesi. Mazo bundate pour la promotion. Alembisi masolo. Na pesi ka Nkolombo mais azoa kini kalate dans 5-6 jours parce que moi le problème ils aura battu tout et que zwanga et que soit payé. Vraiment azoya pour tout relancer encore promotion pour monaki 1 mois 2 mois toi qui na promotion ma casse. Dans l'ensemble on a pesi bananga Juliana Fortune, Chloé Sozi, LG Gracia Salantia, Joyeux, Kevin Prince, Bananga tout, na pesi bango te famille nanga tout, maman nangai, Césarine, batu otala et puis na pesi na batu na Londres frère nangai, Alain Vumuka, na pesi Pamela Mbeta, Marlene Morway, na pesi Faneliana Lissasi, Karine Manard, baza moi cool padi kunji, baza moi ebele na Londres, écoute wana famille des akuna et puis na pesi papa nanga na Charlotte en direct de Charlotte Mbote ebele papa Nzaou Jean-Pierre na maman Marie-Pauline, Ruth et à tous mes frères Yannick, Patrick, Yamachou, Percy, Gloire, Patrick et Boalotin en Angola. Wana petit frère propre et puis na pesi na ba ndeko nyonso ya gisaso balinga ngai ba wewa ba porteur ba commerçant ba nini ba pauvre ou riche merci. Voilà donc Wanezaki Lilobaya Pavaruti et Boalotin Gilio de son vrai nom je crois Boyoki et Sengozaki na biso ya munene vraiment ya kwa okuta na quartier je crois bomoni batunde batondani te po baya kotala ye. Parce que mon a na TV non batondania parce que ya vivana bango on l'a confirmé seulement moi à repasser micro pas tout le monde vous comprenez que the time is money le temps c'est de l'argent mais du moins bayamba est bien quand on le bien on a voir parce qu'avant de comment te vérifier qui surtout ba filam pas ba mon appelé te vérifier qui tonzimi donc tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté cette émission. Retenez tout simplement que Hervé Lola et Lola assure Azalagi na ma caméra quoi. Na bosani moto na tembe moko maître Yves Massala. Parce que moto na tembe on eza kombo ya moto na tembe akoya kinase. Jola moto na tembe ye azake aza juriste. Soko okenango na ndenga mabe ya bimisi mi kanda. Wa squat tembe. Bimisi Mikanda, aza juriste, aza avocat. Et puis na bosanité oncle nangai Mbenza. Premier, deuxième vice-président il y a procureur ya ba Congo. Na PC oncle Mbenza, oncle Claude Mbumba et puis vient nanga di Onkusu et puis na notre cher gouverneur du Bas Congo, Jacques Badunsitu. Jacques Bamoyen. Vraiment la bonne chance. Nabi que Kalate bozo longwa pour boluka suba entamer ba mandat mususu ba bonne chance et puis na yemoko ya André ça dit que ngana la chance kuti ya bana na etemela yemoko vraiment ba bonne chance nabi que mandé aussi là mais pour entamer mandat mususu tout ça vient nga Michel Mvunje rôle na vient nga Henri Toka honorable na sali et vient nga ya Pacho Panda soni to boka na mai. Vous comprenez? Donc, va spéculer comment va spéculer. Biso to da ya pacha na biso. Dio kusu kisalo me. Wana zo ba pona lisolo ana te obeta ngam comme si to luka pona lisolo ana. Voilà donc ça te le bien pour continuer au bois car s'il ça va. Baliste il y a pas mal de choses à se dire mais comprenez que le temps c'est le temps. Quand on a promettre batamité mamala mubutia ba moyen parce que go bing sabana ina et c'est un mot transport matos foya to bing si ba groupe folklorique mususu. Tout ça a tembe quoi. Est-ce que vous Bandenga Laki wana do botia ba moyen numéro eza affiché botindiga moi il était comment to bing ça bat ba ya quoi JB Matuluku les pétroliers
il y a Dallas. Dallas. Et puis na Bossanité. Ba grand frère na kola na bango par internet na moni bango ya Tati Mabiala, Junior Mabiala et puis na pesi Rachi Chobo et puis na Yemoko Junior Chobo, Dani Chobo. Vraiment toza là. Mais eux ils a plus. Toza envié té. Mais mututu alugara pas comme au alingi, mais pas pour na envier. C'est-à-dire que reconnaître ce que tu es, c'est ça que comme au ozala lobby. C'est-à-dire ce que ozana ngote ko bana mututu na zana ngopo moto souffrir. Baboya ko kabela o. Comprenez que il a des sérieux problèmes, mais tozongela na to beta masolo talaka to kimambangu sima tango vraiment c'est belté bato tout patron ya eloko Momo Patrick Momo digital vraiment omoni bato mingi bazaka na poto baka na bezo batalaka kisasa ngo ezaka ndeni kisasa ngo est-ce que photo ke na ba restaurant to ke na ba salon VIP to ke na beauté. Photo vivre environnement qui ça on les apo et on te représenter na maboke balade so ba sala ba sai ba te belé ba vie de loin parce que là qui sa réalité il y a kin c'est-à-dire que photo ça rappelle ba vie la vie de Kinshasa donc Patrick Momo ba bonne chance na biga otsa ba moyen so ka tsa ba moyen to ba OK partout il faut qu'on reconnaître peu faut qu'on reconnaître parce que plus de vie ils ont bien pour la maison, ils ont bien pour le site. Mais il faut qu'on reconnaisse peu les dans l'ombre, n'a pas présentateur. Parce que ça leur apporte que ça mais reconnaître que ça il y a respect. Tant qu'on a la paix, artiste et tout, on a la paix, compatriote, et reflète à nini que ça la gars, n'a mutu à poto. Donc ma comportement faisait nini, il y a poto. Ils ont comportement qui ça Congo central mabe. Comprendre faisait que ma cambo ça la mapena que et carreza. Ouais. Mais ils ont laissé mututé. Voilà donc Patrick Momo ça c'est Zanga, Pavarotti et Boalotino, El Fuego, l'homme des chrétiens de dépénition. Migolo binonyo soba L. Déjà Nazara mutaba L comme na ngai lelo. Moi na ngai comme na LG. Donc na banda ba L ava ba L. Voilà donc tous ceux qui sont on a vraiment mbote na Chimène Zinga depuis France, Allégresse Mbiavanga, Waina Yakatobine Teko depuis Brésil, salutations à Mbilufu de Paris depuis Luanda, Nancy Marcela Mossa Pembe depuis Luanda, salutations bongo na bande konyo so boza matadi tellement boza ebele bolingo legelaka katina biso. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo na mpe bomokoyamboka.com.